Roté Namboka na biso, mais lelo moi Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu pouvoir, mais tout sentir batak kaka ya ndenge ya muke. Mama tala mwana osali nzembo wana na bula ko chrétien président de la République. Ata bo chrétien azali na pouvoir déjà. Biso peuple congolais to ponier. Au monde on sambo la télévision, au monde on sambo na réseaux sociaux. So bani ba triquer biso moto mona, so ko tali ba conversation zo leka. Nasi bando wazo baluba obo tala po misuba so na baluba bon mona ba conversation wana zo leka wana alubani ke ba triquer ye mo bazana etango bazana na États-Unis likangu na ye ba photo sa tinda mais tangu kaka asali président Fachi Nzembo do asali Nzembo pona ko chrétien président Fachi OK mobali na ye asa pesa da position oza na États-Unis wana a soutenir ka mona mboka ozo pouvoir. Sur la monique de Kango Moya Maman Bazalanae, à Salinze Moboé, contre président Fachi, Yangoana, Bomoni, Pessin de Guanakanda, Amon, Bomoni a publié ce qu'on photo naï. N'a pas conversation, c'est ça que demande à monter, les conversation à Maman Chalamwana, Botomoni va prévenir tout. Maman Chalamwana était à yo obima la politique aux ongisa. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangondi Makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire ce que votre présentateur de l'émission, ça s'attire là que nos beaux garçons. Yannick Wenge, Yondi Makam. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois. w.kinelengi télévision. Merci de s'abonner jour après jour. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission Star à la ligne présentée par le vôtre Yannick Wenge. Mototon dans la carte de Kibunzambe. Mesdames, demoiselles et messieurs, comprenez vraiment, je ne viens pas souvent on a plateau Oyo. Ce qui n'a vraiment, c'est ce que dit Kamozali. Alors, nous sommes venus ici pour qu'on puisse parler par rapport. L'actualité outil koko ya ndeko na biso maman na biso mama tchala mwana. Mesdames, demoiselles et messieurs, j'espère que vous avez tous vu ndenge ba vidéo na ya sextape ndenge ba photo na et ça ko circuler sur réseaux sociaux. Mesdames, demoiselles et messieurs, je crois que bomoni yango ebele to robeta di solo anape to ko meka mpe ko solo la. Pourquoi lelo mama tchala mwana azali atikali mutakalisation na ba réseaux sociaux. Pourquoi eloko nini nde esali ke mama wana lelo azala mutakaliser na ba réseaux sociaux. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup à Iber le millionnaire Iber à la Casa Foot du Sud et pourquoi pas na Jomodan Kikaspay Balobi Hervé Kimbadi, pourquoi pas na Mohamed Mouleka le seigneur de la ville et Yannick Igwe. Merci beaucoup encore na boss aussi Jomodan Kikaspay. Bozagebele botara émission na biso en tout cas lelo tomoni ba vidéo ya mama tchala mwana. Mama tchala mwana, elle a été mutakalisée sur les réseaux sociaux. Vi ba makambu ndenge kaka ezali koleka. Mesdames, demoiselles et messieurs, j'espère que bote kolanda extrait à nzembo moko mama tchala mwana sali nzembo wana soki totalango ezali azali ko chrétien président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bilomo bomoni ndaba nzembo wana dans nzembo moko azo chrétien na ebité soki ba mama tchala mwana basala bango nini soki ba liesa bango nini pa ya Kabila. Nous tous toyebi bien que azaki mobali ya musée Laurent Désiré Kabila toyebi azaki moi si pardon ya musée wa atikaki biso mais lelo pourquoi kaka ko soutenir Kabila c'est tout na ye botana mambo asali loko morte na mboka na biso mais lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu pouvoir mais tout sentir batak kaka ya ndenge ya muke. Mama tchala mwana osali nzembo wana na bula ko chrétien président de la République. Ata bo chrétien azali na pouvoir déjà. Biso peuple congolais to ponier. Au moins non sambo la télévision, au moins non sambo na réseaux sociaux. So bani ba triquer biso moto mona, so ko tali ba conversation zo leka. Nasi bando wazo baluba obo tala po misuba so na baluba, bon mona ba conversation wana zo leka wana. Alors bani ke ba triquer bomoni bolumbu ya mama tchala mwana ndenge bi mama mukolo. On les a photo tricage te, les a photoshop te, biso moko moni na ba prine bazo yo kana ndenge na ba musicien na ba conversation na bango eza on ezoleka. J'espère que bon mon ngo, mesdames, demoiselles et messieurs.
Maman Chalamona, Souka na ofake Souka Kabo. Souka na ofake Souka Kabo. Pourquoi que chrétien président de la République aux temps en côté studio na yo au sala nzembu au lieu soutenir les de gono muluba. Maman Chalamona yoza muluba. Président Fachaza muluba. Pourquoi ne pas au sala lo moro boye au sala lo moro pour soutenir président de la République? Oh yo soutenir on a étranger à congolais té. Mais pourquoi qu'on s'attaque quand on a mboka? Tala le nongo sambwe. Malais babi ba vérité sur ma vidéo et à somme mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Restez abonnés, abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso parce que tout cela moins d'informations à solo. Botala lelo ko li mama chala mona mokolo lelo o epesi soni. So mama c'est mona na bi ke bota na yekuzuté. Mais c'est pas soni par rapport à carrière na yi. Moi chala mona ndo betani musique malamu. Mutu ashibani banini. Pourquoi au côté mi côté ça na politique? Souka na wana o tokolo ba mbwa suis mbwa bino bata FCC bwana ko triquer bata IDPS bino bata FCC ko triquer ba congolais lelo komi tourna bino bomoni marché le kaki lobby ndenge basala bino bata Kabila ba gazo bwana ko beta peuple congolais ba opposant lelo ba gaz ba beta bino ba kabiliste ba système ya mutakalisation bwana sala ba opposant bato ba hotelemela Kabila lelo ba mo sala bino. Maman Chalamona sali soni moko na ebisite soki na ebi ko tali vidéo wana o tali pe ba image o yebi mukolo tinda ki image wana bana ko sokola na douche soni tala soni oyo Maman Chalamona yokisi baluba pona ko pesa importance na ba Rwandais oyo ba bomi mboko na biso pendant 18 ans pona ko pesa importance na ba Rwandais oyo ba nyokoli ba Congolais pendant ba tembele ba bomi ba Congolais pendant ba tembele kopesa bango kaka importance lelo tane yo moko sambwe mama mukolo Mama Chalamona oyo bana ko beta muziki na ye ya malamu zo binisa bato ba mutwashi oyo bebisa pe éducation ba congolais bana nyeso ba komaka loketo sera mutwashi wana bana nyeso ba komaka ba dansa loketo nani akomisi ba musicien misusu ba ndumba wana eza Mama Chalamona aza parmi ba mama o ba bebisi ba éducation bana biso na Congo la tala lelo yo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi tu le moisi pouvoir. OK, lelo biso ba congolais to tche poids. Misu ba koma pona ko contrer ba congolais misu ba komi ko ndima ba bima le bana ba ke ko marcher pona Kabila tango Kabila za pouvoir yo za nani. École nini yo Kabila sale li biso na Congo to na Kinshasa wana. Université nini yo lelo so Kabila vande ba sali asali peuple congolais université ça pendant 18 ans za na wana. Oh, bino ba congolais au vandi bo Kabila ne chef raisi china kambo zonga la pouvoir soki ba congolais bolo bongo tanyo so Kabila vandi wana ata wenza malonga a part au papa na salaka soki papa na soki na ntoyi bibete so za nani mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en tout cas, ils aura passé mingi au Maman Chalamona sali, ils a vraiment il aura passé makasi et puis si passé makasi au Maman Chalamona sali na vidéo et sali soni makasi. J'espère que bino mo bote ko mona, bino so bonasi bo moni yango ndenge vidéo wana izaki ke non mobali na ye mo bazana etango bazana na États-Unis, likangu na ye. Ba photo sa tinda, mais tangu kaka asali président Fachi Nzembo. Donc ça nzembo pour la chrétien président Fachi. OK, mobali na ye asa pesa da position aux États-Unis wana a soutenir ka mona mboka o azwa pouvoir. So ka moni ke likango mo ya mama bazala na ye asali nzembo mo boye contre président Fachi yango wana bomoni mo pesi ndeko wana kanda amu bomoni a publier sur ko photo na ye. Na ba conversation nyonso za ku demambo ba monter za conversation Mama Chalamona botomoni ba preuve nyonso tout. Mama Chalamona été ya yo obima la politique ozongela musique na yo banda ko beta. En tout cas Mama Chalamona été ya yo makambo ozonga na nzela ya ba musicien ozaki musicien pas comme politicien malgré tout biso moto yebi wana obima soki na musée comme politicien nini ko politicien on peut kabiliste OK ba pesi mbongo peuple na zo la nzala mboka na baluba kuna Kabila boma ya nzala banda kota tia bima tala baluba ne babima na Congo wana babima ya bapasi baluba mso kota ba fu d'ici ya bapasi pour na Kabila mais lelo yo ndima ko soutenir ye pe ndima ko finga peuple congolais ko chrétien mona mboka wa zu pouvoir
tala nzembo sale sopio fort maman nzembo wana sopio fort do sali nzembo mombo pour no chrétien chef de président de la république mais tala yo moko ndengo sambo ils a passé mingi mesdames mesdemoiselles et messieurs merci beaucoup parce que vous avez belé côté l'émission na biso il y a vraiment ko beta ba détail les sous en attendant toujours ba information pas ya ndeko na biso Peter Mukendi au hasard à partir d'Irban honorable Peter Mukendi au hasard à partir de mato ça la émission à loba sur ba vérité pour na match à la mona ki ndumba zo sala l'état de sous formation et information et belé pas honorable Peter Mukendi tozo on répond à la interview monsieur Souetikali merci beaucoup mesdames mesdemoiselles et messieurs vous avez belé kotala émission la biso tikete kimia kolo et ngela mabota mwa bino boza s'abonner massivement la chaîne oyo boza la connecter boza brancher to la nouvelle information nyonso oyo zo leka sur ba vidéo il y a mama tchala mwana to la bino ngoli susu en tout cas boza la brancher boza la connecter boza s'abonner pour rater le ressuscité télé au soutien merci beaucoup de vous accueillir belé kota la biso merci la plateau la biso wa nazaki ngamoko en direct pour la la marambu oyo ezali koleka ya mama Chalamwana merci beaucoup à Curtis Wenge c'est ma caméra merci beaucoup na Jomo Dango Kikaspey merci beaucoup na Mohamed Moleka bientôt nouveau marié azobalaka mingité Mohamed Moleka car la moi oyo merci beaucoup na Iber les boss Iber balobi héritier Minuku FCC pourquoi pas na Hervé Kimbadi FCC babi Hervé Kimbadi boss océan et merci beaucoup encore à Morgan aza bana lobeka bana moto mboyo vraiment merci beaucoup na Niki Igwe merci beaucoup aba tutu bozake bele botala biso tika de kimia kolo ingela o mabuta bino.